siba ka mwasi kitoko. Tant ozo siba mo kine na ralenti, okine na ralenti. Mo beti o dobe ya mba wana. Ozo siba penako esika zaki ya ki sensation. Moi spé caresser lito ya papa. O lobele ba mo je t'aime na lito yi. Ngala linga vraiment likata. Likata kotande. Et quand tu as vraiment un sentiment de la verser. Il bolo monsieur la tala munoko ha. Il bon monsieur ram nokam. Moi je me suis monné tala munene me libolo tam. Moi je me suis monné muke meta libolo ha afungwama. Moi je me suis monné muke mon appelle libolo muke. Moi je me suis monné munene libolo pe munene. Moi je me suis monné nazali munene me libolo normal. Moi je me suis pas muke nyo ezaka ka bongo bolandela kani. Moi ba 14 aka crochet pe. Et-moi crochet boy. Makata na so pelo ba sibo wana meme osika mpajika tika ya makata crochet wana na sabino na bia mona bitina na oloba ba fa na bitina akende loka mpanjibo waka nsana mkawa mutobina yumba azu isude bela te yebela neka ba me mawa mpanji ya mpanzi ya kango so contre mi simbi so matrice foye bako sise bolo dia libolo do tafuna yango benda yango banino na lidesu ndesi makolo na ngande za bosu pena makolo maso fongoli yango obandino na lidesu bandiko sise moso bandiko benda lidesu wana. Tant que on dit que si c'est l'idée, si c'est ce qu'on a dit, c'est l'idée. On a dit douceur, bien mi bad bokota. Elle douceur n'a pas, douceur n'a bien mi bad bokota. On va dire ce qu'on ben dango. Donc on dit qu'on met la soupe, on met soupe aux ananières, on met l'ango. On va dire qu'on ben dans les douceurs n'a nière à moi si, ben dango. Et puis ça habitué l'engmo n'a habité, sur la vie n'a rien à cobo à mobile à bongo. Il a posé un sentiment, bolo, peut-être sentiment. Moi, c'est sentiment, là, il est à la mine, bolo. Est-ce que le one est un sentiment? Grâce à la région, la salle cabagite, c'est aussi banal, mon bail. Maman, elle m'a pandi les foules, pandi ma soko, au PCP, papa, PCP, ma les foules. Va pas côté CP, les quatre na les soko. Ata okokakate meka kombe banda koyekula komeka malembe likata pezo côté ekezwa ela et pour bandi maman wanjo ko sibona lisoko okombi mo mesa ni pe mo pokomi ko mama soki ka papa komi ko sibona lisoko tonkoluka sentiment na ko sibana ya lisoko mama peut-être obaye ko siba obaye ba sibona libolo ngam na biso franchement ndimelanga okobosa na ke uzali bolo bando linga kambala cha kuna lifuni pour lifuni lifuni taka lifuni zaka mkie ebende na abu to mbala kote silikata taka to mtumoza poso sumba makazi uki bino biso sumba to ngokota wose sentiment zaka to ko kemba ni suko wambala osiba yo ya yana kata lifuni akoti so misapneli to ya simbio mabele o senti sentiment moko elengena nga benga wezanga lipasa mobile na yo to yebi kaza ya yo donc na bika ki likatana na panzela ngai je m'en fous elle kamba tout peu après tout na yo tout na ngape tout na nga ilinta yo moko ya kalibu likatana dans sens ilinka yo moya oli akali katani zaka ya yo non ya mibali bino bosi barabasi na bino na ba capote et monsieur baloba ki o te to sala capote to sala prudence parce que to batela to zoazimiti mingi baloba bon monsieur baloba o te na la tara chasser pour monsieur sozana maladie na yo ezwanga te kopa kosi bana na capote eza bien te el boso no loba eza bien te na nzoto na biso basi na sensi ni on olobeki eza bien te omoni prudence wana tango bofungola kango botango na likata na bino ndenge opposant na likata na yo eloko soko simba leo nezala wana ezala oili mobo ezala wana na kata oili wana tango koti na libolo ya mwasi epesaka maladi eza bien eza pe bien te
mais ça mibali misusu bakomisa ngo excès soki alinga passer rapport na mwasi te so prudence eza te apasser rapport te soki prudence eza apasser rapport sikoyo na mobali oyo aza fidèle na mwasi oyo alinga mobali na ye nde botambolaka nzela moko bolingaka nini prudence te mpe eza mabe makasi nde singa magali dizamati nayebi te bana mama biso botanga ntina komi boye nde mpe nayebi makambo ya kosiba nasalela yango te nalinga yango mpe te mpona omona oguti ezala mpe guti po parce que ton likata mobali ekota na libolo ya mwasi esala mpe mwa kalimo na moni bakali wana esala wana mwa passion wana esala mpe biso bien siko ntongo yo ozokota likata na yo na libolo ya mwasi yo ozokotisa ngomba moko na wili wana ekoti dubu ayaya na osanti eloko te mo string wana olati mpona nyonso otelemisaka makata mobali na yo ya awa eza likambo otelemisa makata papa soki otelemisi makata papa te tali yo bakozwa mobali na yo kuna bakosiba ye na ndenge mosi oyo basi basibaka mibali akosiba ele mobali kuna lembose libolo abeni baperte blanche mobali akomi ha pesa siko nia ozwi mpenza goro likata wana monene wana apo siko ozwi nia libolo wana mosuni lokwa ya ngai mpona na libolo mosuni kosala bajete lorsque bomona libolo adudu bomona na mabele adudu nana posa likata mobali ekotanga na kati ya libolo na nga ndakoloba nga ju na obale na otikala olataka leson te ju na obale na otikala kolala soutien te po baposition mona nolala na mbeto bafazi mona nobeta na mbeto eza mbele mwana mbongo ezala wana mbongo te ndakombola nga bafazi na bambeto fosisei ntango ozwa temps ya osise mobali na yo omona mpe mobali na akomela basentiment mo boye mosu mpe ande ozwa baposa moko te mpo asimba biso mpe basi fonte topesa mibali na biso baposa neti nga doma bosela poliga boye nga mobali na nga yoka aposa tovandisika ata na terrasse apamba daya komoyoka posa amoyoka deya posa fo ozwa ye nanu bandi na kokarese ye mibali miso basentiment bango yaka na mito ya mabele elomona mosusu mwa likata ne bango ebanduluka etelema likata ne ebanduluka etelema ntango ekotelema wana mama na nga mobali aza ya yufu oyoka soni ya nini osise bien na kati ya libolo na biso tozalaka na 3 madusu tolobi 3 madusu c'est-à-dire que toza na lidusu ya lifuni toza na lidusu ya libolo toza na lidusu oyo ebimisaka masuba siko libolo lidusu na yango nde esalaka mosala makasi yango wana nde eza wana yango ebimisaka mpe règle alors okoki kozala no mpe na règle mama mais ekozala na facilité papa siba yo soki oyebika nde basukola libolo no kitoko papa okoti yango bien eroza na libolo fo oyeba importance nango yingi koloba nini eza eloko oyo ekoki komema opoto eza eloko oyo ekoki kokoti ondaka libala soki ozoswani yango bien à condition eza eloko oyo mpe ekoki kotulisa yo te il y a des femmes okomona mosusu bazolala ye na 2000 francs mosusu na 5000 francs mosusu na 10 000 mosusu na makambo ebele parce que babike ye libolo ezalaka marchandise alors soki bandi kosalela yango okozala na manka moko te les contrats ekutu ebanda komultiplier parce que yango eza na compteur te alors siko fo salela yango kitoko fo oyeba ndenge okoswani yango mwasi okobwaka na ye kanda otyaka misepika yabo mwasi pa bwaki na ye ntango sikoyo matele osibi ye mpo obwaki fo ozala mobali ntango osiba na mwasi omoniki mwasi pression na ekomi te fo kangaka pression omoi mpe olingi obwaka pene ogere yango yango mpe otindi ota moko osiba mposo olingi obwaka okontinue osiba obwaka makide ebima donc fo temporiser otie baneti frein mutu keki evite sikangi mpena frein kangi mpena frein mai wana ezongi ale enchaîner saka bien mwasi averse mbali pa verse so boverse nzala moso tokos so boverse nzambo na mobali saka elengi moko don nayebi te elengi zanga lipasa ntango boverse bomba sekele ya libala ezaka kosibana donc sekele vrai sekele ezaka yango vrai cop okolamba no olambaka bien
olataka bien ozala sexy mais so na mbeto ebino aussi bana témoin tozala biso bien exact ato pesanga chaque jour pesanga $1000 $2000 mais so aussi banga bien te non keka koluka o asi banga bien non garder nanga to boité mbongo non zanaka nango mais so aussi banga bien te non keluka ka o asi banga bien ya wana ba papa ba maman pardon to sungana to si bana bien pour tout tambola bien na ba couple na biso so na banjo si ba yo so banjo si ba so gangi te donc za modi wapena modi ba lokayo donc là na musutu bakata yo te fo ganga boy ka siba makasi koleka mbaya siba kama kasi bosi ko mbali opesa sentiment te ngala peso ko sentiment te bino papa pe go siba biso bien ti sibangala ka gu sibangala ka ba sentiment mo boy ne lobisa ba maloba ona loba mais ba matanga ba sibangana sen parce que non ko ka te mabele pinande teleminga pour ça na mi chami sa tikina na yo aba aussi ba beza lengi mo ko si beza lengi mo comme soso aussi ba na muto lingaka mbali musomoni tala likata munene maibu musala te mais mbali musomoni likata muke aibu musala ezani foye baka ko travail mobali zaka to beta moi simba mbambo te c'est quelqu'un mo sa mo no malembe so ndo verset to yebi so mbala ngabo asala makamni so tumba mbon kaka po ebima po lo kone utaka na cerveau ekiti ti e mana likata mama nya na yo meka ozo swena mona sina lo bino suki ozana lidesu meka osukola esika clitorio ezana opo opusa musuni wa poso wana osukola ngozaka lokwa ba mibali obasaka bango ba circoncision te bazana poso moko boy poso wana gorona bango po basukola ba pusa ka poso na bango na se aposa basukoli gorona bango tango basali yo circoncision te ozape na risque ya kozoba infection ebele sukoli yango bien ozongisi tango lisusu ndenge singeli mais normalement na yebi ke mkomo na tala pendant 5 jours abetanga kumoko mais na katanela encore c'est na katani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça netinga na sisarati na lifuni sona oza propre na sopelu nesclé na lifuni na sopelu nesclé na likata na sopelu na mabindi nao na bandu sisango omona moto mosusu aza na nya me basala ye circoncision aza na lidesu te omona mwana mwasi mosusu aza na lidesu ya munene lokwa goro na mbali omona mwana mwasi mosusu ana lidesu moko ya moke oyo vraiment po mona ngo ya pasi et puis komona mwana mwasi mosusu lidesu na eza vraiment kitoko normal donc il n'y a pas de mousse biso bana basi tozalaka na chef na biso différente mais so na sumo bali na yo so na zuye denga na filme mtoni kata rouge za bombo pa biso ba joko ba biso ba kera ba joko to fiba ni bali makata ntina ni fumbo fiba mbana mais to bon sa caleçon to sokoli bona biso na mai kitoko ba sama be na za to sokolo kitoko o se parfumer kitoko o sokoli li soko na citron ngasa bino moni o li soko si la sauté ya si la solo moni ka citron kana sa no ka citron moi lingette na yo na nzali soko ano zo kotso zo nika yaya atovona papa ta lexi liboko be obanga nini poto mona ba film soki papa abando kita mibale le ba koma zo kita ka koti si boye taka ko beta boye solo taba solo mabe na impossible mo yo ni possible mo bana osibe ngate na osibe na makina na posa mo papa na mako na osibe nde na otikele butata siba ngane na osiba o matali ko na ngate obuaka baki na santi olingo buaka na bimi kapo garder mo kaka kuwana liboso na pesa bino conseil kuwana liboso bino ndebo travailler ba papa aussi ba papa na bino makasi ya kuwana liboso ezaka très important eleki ba kunyo so to nga ba joko na yibi so comme deuxième coup troisième coup mobala sepelisa yo na yebi na mbeto makasi je suis mongala et pour moi le sexe c'est inné
c'est mon fantasme même pas art nazo pour un jour faut naza actrice pour pornographe et ça qui vraiment pour fantasme na ouais naza vraiment actrice pour pornographe parce que na sala ngo makasi j'ai l'expérience sur ça na leki na ba parcours moko OK na yebi ngo moi mingi et ko sala nga vraiment bien mbala msomoni tala likata munene mayibu musala te mais mbala msomoni likata muke ayibu musala ezani foye baka ko travail mbala zaka to beta moi simba mbambo te c'est que moi ça moi no malembe so ndo verset to yebi so mbala ngabo asala makamni so to mbombo mon karapu et bima pour le connaître na cerveau et kititi e mana likata zwa mobali benda mobali zwa eloko na ye yeba ko bimisa si sango lokwa leta zati ozwi babungumana mi balo koti sango na muna komo benda lokwa bibero benda mana liboso fo na munoko na yo fo melango fo ba ko caresser banda ko sise lokwa e ko mata mulaya ta 2 mètres benda kango ndeza bongo benda sise tia kolemba comme na point moko da amonike akoka lisute nesinga dizamati nalemba te ngaso na zwi mobile bongo mais boyoka mawati en tout cas na habite ça va prière ni na ngopo na amona ke na tika ye akoka te somme lokono ndako sisi likata papa ndako sisi likata papa do 600 ko pinza bien o 600 to tia mingi pour que ça peut pas ceci ça peut pas sentir le corps ça la té si c'est pena likata papa ningi singile et ndo fiba bombo ni o fiba mo pe l'équipe ya bombo la personne na belle ko to sana mbana to na pasa to siba na mbana to sisi mbana sino sisi pena ningi singile to sisi kuzo simba papa kita na bambumana so lembe kita na bambumana bando sisanga kita bambumana benjo ko tiona munga ko sai ko zo bana sanga kata munoko balo sa bana sema binja papa tango bana sema binja papa na munoko ko zo simba pena likata papa o misa papa o mama yana ke wane bi makale pene kwa ya mama wana ela sana papa ko mi pena na sentiment et c'est ngandi fo likate ko tana de bolo linga pinje de bina ufibi makata ufibi mapindi bien ufibi pena likata papa bama bolola biso esa andeni omoso likate koti sala ko kanjango emo fungoli yango esala mobali gu tongo fungola likate o fungola libolo boye esa ko gu esili tongo kanjango be sala ko ema esala so likate yo ka bien tongo balo kena endurance omomba so ali kono yango na pesa conseil nyonso on est là conseil gratuit et pas la prise mo be ko tulate so mobali za likolo na yo ndeko mwasi bino bato bosengi basila bis omoso mobala matie pano lobana azo makolo na oshango na mapeka na nini siko abeta ka pa yo simbeka na mitwa mabele ko simba makasi te simba ngo malembe umona ne mobala oganga mama mopo pandi lifuni pandi masoko opesi pe papa pesi malifuni papa kote sipe mikata na bisoko ata okokaka te meka ko banda ko yekula ko meka malemi likata papa zokota ekezwa ela epubani mama wanje ko sibona bisoko okombi mo mesa ni po yimo poko miko mama soki ka papa ko miko sibona bisoko tonko ka sentiment na ko sibana ya bisoko mama peut-être obaye ko simba obaye ba sibona libolo ngam na biso franchement dimina okobosa na ke uzali libolo bantu ngakambala ta kuna lifuni kuna lifuni ni fezana tata lifuni zaka mkie ebende na abu tombala kote silikata taka to mtu moza poso sumba makasi uki bilobi poso sumba to yokota wosi sentiment za ko kemba ni ko wambala osiba yo ya yana kaka lifuni akoti so ni sapina to ya sindio mabele o senti sentiment moko elengena na benga wezanga lipasa. Et puis ma beaucoup non souvent ce que aussi c'est fait à kamouye nga sela na nga soinanga na simba mais batu msusu okoyi ko sela na yo huile d'olive okoyi ko sela na yo eloko ya Mike Kalamba yona ni maja vaseline donc voilà pour na moi douceur wana et ça la bien na na pénis nanga supposons ba testicule na mbala nanga yango na simbi nes nga mbala nanga aza excité faut finir testicule o kanya yango cameraman na pas excité bon
Nessa mina telemi alikati comme gabo. Nani a dévergé yo? Papa. Nga muta déverganga. Mais pas tout le monde dit non, le pas les arrêter. Dans le moment où j'ai 16 ans, ben, t'as mon collègue à super 23 ans, à kata munene moko abana ukapasi no poso tango tukumbini salate no wato tino tango kumbini poso kinto kia vinanga pono ka salanga il était là quand moi bata 16 ans papa 23 ans garçon jeune garçon 23 ans siko papa ça di 4 mais puis abota mano ndengini pona asa 23 ans na 4 munene bon Surtout il y a côté Katani na libolo na yo libolo zalaki na ya mama to déjà fonga maka papa zaki vierge dans la côte ra likatera ta libolo na papa mama kile bima do ezaka pe mo kitoko et na sentiment moko bagena OK passe mais été donc sentiment makasa ta les jours na botama na ka bonté moi sina mobile bana taxi baoza na taxi baoza na ba bisu ezalaka ekotaka babana bakotaka 4 personnes transport passe c'est pe kanisa ni bomemana kenda mwasi na vandeloka moto wana chaleur wana sali oke bablo nzote sa nini etelema webo sani Osiba l'aise. Surtout à ça, robe beji ba mukuse. On m'a to kita pe boaki. Bendi kala so mpandite. Obini mpandi on m'a to kita. Malé bo ba remarquer. C'est pour ça ba remarquer ba ni bandoki. Ok, là qui n'a sentiment. On m'a tapé no kita pena malembe moi mbal pe ata sentiment ke ndio za la baza ba mbal mtusu fava boaka. E come déjà e a o come e uti awa e uta awa ye kiti e come pe mele bi moi gangi moto okangai kuna bima ça nini nde bimaka si bakati la mapa ya liboso nde bimaka bibi kosiba ya bien basalaka njoto fe ningana eba fe kotaka likata oyo bamongo bandumba tie mongo andumba te mongo asepelisa ye nde nzoto bapapa fo koyeba kosiba biso basi na biso ovinga be na mitandi nanga omolembolanga mabele osanga emomo misapi parce so ninga ti omisapi non misapira bien mosimba na timo misapi okota omuke ezala te lenge bamama bomeka kaka na biso bino bomeka ngo kaka bopesanga raison nga linga kosiba makasi ngape kosiba linga ngo makasi sokokani alinga na kosiba makasi bongo mbali lokola akendaki mbali angani ake atamboli so pe wapi so pasala mosala nini aye sikoyo retard te ma ye retard nayebi no te mpo ani ntina nini ayeli retard nga nayebi yango te ale nazwi ka mba moko na bengai nanga mobali nesi olala te mpo ye retard oye 22h oye 23h ba mama c'est quoi le problème kandi kosiba ezala nango bien bona butu kosiba kandi ezala bien na butu bongo ale ozwi no papa obengani obe olala te mpo ye retard ale oya nde mpa nanga novelasi na ntongo ye novelasi ozwa ya mobali nanga nazwaki na nkopo oyo obenganaki nga kobengana mobali te ofosibanga bien ngalingano afosibanga mosusu esinya mabele ozwi mpe so loboko nosimbi so na mabele na motombe mosusu ozwi so kolokona yango banzo niata ndenge mabele pena finanga makasi te mpasi nanga mongena mobali te na mwasi finanga mabele malembe ofinanga mabele malembe wana misi nanga dema te ja likolo wana naomona angele bauta de gauche à droite baokita sikoyo omela nonga mabele te ofina nonga mabele te olianga mbanga te na oyoka ndeni so nazwi mobali na yo akoti na libolo nanga oyoka elengi kitoko maintenant na bozo ba mibali na bilote le promesa ki nga Giovanni na yeka pono isa ba mama kito sona libolo ero koti si musapi na yo bimisi ba persi blanche etkali seki ozwi ka gan wana otila mai mali le koti si so basi o senti penje tuti penza kol nyonso obimisi otuti kol obimisi mama ozonga na bomwasi papa okota bwa kangami awoki gu normalement mwasi asoba libolo na ye na misabite asoba libolo na ye soit na sous-vêtement élément ou bien na gant
oya bana ko tosokola bana ozwika na oti na mai elembi ozyango au système olingi yango okumbi yango aluzwi na kati ya libolo na yo kombo na mbetu ya nde nalinga balalelanga nalingaka mpe balalelanga surtout na mobali na mwasi te mobali mpe nalalelanga bobio na yo kaka olinga te osibanga te ndetinga mpe ya mwasi nalalelanga mobali sika osibanga le moso eleminga mpe ya matena mobali namosibalanga mobali poka mpe nasiba mobali makasi nasibaka mpe ya mobali olinga te ai kota na makasi salikata nga na ovivre te bongo lesbienne ovivre ndeni oh mais bakoma osala peni nango bango te mais bango basala bango koma soki électronique batiaka bapili te ayoka sentiment nde bongo so epesi coup circuit moto akufa bakufa lisu te mpo na kati kuna malheureusement ezala pota mais kolala mwasi to kopesa mwasi sentiment eza kozala na likata monene te nde bato mosusu baloba nga nayebi kosiba boye na boye te kosiba bien eza oyeba sentiment ya moto oza na ye nga so sentiment nanga eza ya mabele mwasi mosusu omona sentiment eza na misapa makolo alinga balembole makolo mwasi mosusu omona na suki awa mosusu na kingo mosusu na nzela lisoko donc eza bandenge ebele yango na globalité ya nyonso sala nyonso na moto oyo olingaka mwasi okosiba mwasi libolo fo oyeba kosiba libolo yango bien zikisango vraimen ntango osenti kili kate ezokota ifo nyongola ngo mozo nikanika ngo mako ewi moto asenti ke elikate kote na libolo nanga yo mpe mwasi koninga te ke ozwaka babien babiloko makato ya mikia wana esala kitoko te ntango oyebi ke libolo eza monene oka mpe likata monene botanga ekosanga esala bien yo eza libolo monene oke kolika so kosiba na moi libolo ezala mwa bien bozala mwa kilimekitani papa lelo koyoka ye mawa te aza mwana ndeko na yo te aza mwana nkasi na yo te siba ye bozala mwa kilimekitani mwa malili pende kota siko chambre na bien climatisé obometi oboma ye akufa oma pena vana babiloko ezali mobali na jonga na siba tala totonga bino toloba mpe neti nga bila so similo nga bien te nga monana nga pasi te nayebi so vérité papa ye natondi ke bandela sibanga lisusu soit so namoni koko kosibanga te nakolukelo banzete nga mona otraité nga bafi banga nzela lisoko oyebi ntina nini bafi banga nzela lisoko mpo bakuta lisoko yango propre bakati yango bapoile eza soin ntango okotisa lolemo comme c'est bon parceke oyo mokoni baosiba bafi bango na nzela lisoko mibali oyo bakanaka basi petiane ifozwa penya 9 cours ifozwa penya 14 cours papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo elisangaka nzungu nzombo komisoka moto nasebini ata 2 jours nakokokotelisa pina soki na nzungu nzombo te biso basi tolinga bongo bakwa belebele wala belebele yo okotika pi obwaki yo pene monike na mobali deuxième coup piu obia na okende troisième coup piu na okende 12e coup obia petit ovement sentir elote nga lingaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko kosiba ekipara place te ekipara place ata na kiti ata na nsima ata wapi okosiba no à l'aise omosi oyebi noka mbeto oyebi kobala mbeto oyebi komaîtrise mobali na yo na mbeto en tout cas ata bobimi libanda boswani bofingani oyo ezake bofingani bamabolo makata bato bayoki yango babi nonono mwasi wana aza mwasi te ayebi ke mwasi na ye amaîtrise aye place nini mwana mwasi ntango oza na mbeto na mobali na yo basheri kozelaka te ke papa nde apesi olingi banda kofibela ngai mabele bafibaka mpe mabele na mino te lolemu ozobenda yango okwa bebe ozokomprendre ozobenda libela mobali no kito soko koluka oyembi mwa moke epesaka mibali plaisir makasi omona mpenza nzoto apere etelemi yo ozelaka pere ndamba na koshipote yo mpo bubulu na ye telema yo mpo kotelemisa eloko ya mobali na yo otelemisi yango mpenza opesi yango sentiment mwa obave wana ekomi obima ya mai ya claire wana mpe ebimaka bango neti ebimaka mpe biso ozokomprendre seke mobali akoti siko na bien ya sentiment ocomprendre soki osilisi oluki moyen nyonso
soke au PC bisou asuka alors on a périé mon baluki déjà ati on a c'est musala et bandi tatami et bandi les ana mibali musu po ka sentiment faut PC les fou so ko PC les fou n'était ako ka wuté o libolo ka ka libolo té changer oh nga benga hein ben moi na quel nom toujours dans ma table oh nga to so ka pour ça besoin na pour aussi ba na non dele non ça là non na taille de non bon là que vous ça ne vous partager elle nga tellement trop bisous bye ozu peine mobile na yo sopela ngo nisclé banda ko sise mobile na yo tango zo sise yo no mobile verser non sise te mobile pas verser deux coups non sise non ba sala ngote mama linga mobile ata melaka kisa bukoko ka ningo zo sise a verser mama ba fi mususu mona kaka na sise na ko caresser mobile moto aju mutuka yo banda bolinga na mobile ata vela pa mobile asombela yo na mbeto nana tala na mbeto yo na tala no yembo na tala no nini ngana na tala na mbeto nana tala na fiba mobile na likata bien on de tala na mais normalement na yebi ke mkomo na tala pendant 5 jours abetanga kumoko mais na katanela encore nga ça na katani français mo ebima mais dis donc putain c'est quoi ça tata musuyo mukolo soka sibio mais faut ka gumo ko j'ai dans son opésorti aussi banana on va technique ya mutu na sibila aussi ba l'équipage théorie banana on sont à 18 ans ba déverger dans la minute auto à la chasse maman a coaché le côté mais tata on doit ça peut-être perdre à sibio c'est le besoin de dire na matrice pas sibio comme il va tata mi ko pour les autres donc tata ko la zate ba za mi bali pour na mobile mieux que ça normal comme tata ko les autres o caressé nga na caressé yo nalinga nga mona matina sibi mobile nanga e ane bere bakamwe babi ko siba mais oui mobile kanenga siba ga yo moi si poko siba mobile makasi donc eza réciproque bilo to salaka moi ça libala ala la rana bilamba te moi ça libala ala na robe de nuit mutoko anga na libala na rola na robe de nuit jamais non là moi ça libala la mutakala mbali mtomoneta likata mukeme ebi msala mba pepila mike swaka ebi osaka pepila mike swaka makasi mosi msala ngane mbali te azane déjà que likata munene wana likata munene te mosi msala ngane likata mon normal musuba ngane likata muti zamba fi musunga na ebi balinga moka makata munene ne mwana tanga komla mwezati alinga moka mbele wa makata munene mosi msala ngane mbali azane likata mon normal o babi na ngado yo do babon il faut le likata ne na répondre à mati bâtiment 5 on robe mo ouais bien on bala ko benda ka sim panji ba ko tika likata tui et so na on tenter non que on ko so kale so kitsa so ba boye no so ba ka so na ni na makasi na le mam ki ndoto ma do sim dandi za moto ngo benda ka sim panji boye bali kama watu ko tika likata mama komi on mo la ta sing te poani singa ngwe mayo o tenga linga singi te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa porta libungu ya e pesa porta libungu fi wala ta ngo ta komona mtu zo kende zo tenda kaka azo mo fi aza mtakala alati string mama yiye kulonde balata string te Antoine a 3 madusu o et ça l'accueil c'est puis ça mobali comme ça mobali na ba niveau mon boy plus de soit liboso eza munoko oui ya mi balé eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis a mi satu eza lifuni ce qu'on a comprendre est-ce que munoko eza lidusu nde mais quand nous expliquons oui munoko eza lidusu parce que biso basi donc aussi c'est mobali et fait que ceux qui biso to sala boy donc et ça la que munoko eza lidusu te mais donc ma position mususu de ça la que fait que mobali tango côté lo na e de ça la que comme lidusu donc mobali azo sala bava et vient wana de ça la que munoko pe comme lidusu pe kala mingi te ngamona la kisabino nde ni ça la que comme lidusu bidomo boy qui n'est bien kalobi abi munoko pe za lidusu tango ozo système mbali to mbala osa bava et vient ezate ka yo o système mbali bete mbali pe akosa bava et vient kanda sala na seka ne pe akosala na munoko pour ceux qui veulent partir dans la rapport sexuel ba te belé ba kanga makana position wana olali ka ba pandi makomba lo timba la sala
mode cheval aussi ya na bien mobali ana position na yo ya préféré ke kozala ke non soki asali position wana angulumela ata kojuire bafilme basensible na pornographie donc soki nasi acélibataire bo atalika filme wana il faut c'est obligatoire il faut mobali amataye tu peux regarder ça wana mobali na yo ou bien à des fois kozala opréparer mat na yo obi kena mobali anga ndelo bomatona rendez-vous otaleli filme wana otaleli otelo baposition tali baposition ok era na kozwa koshia na ngana ndelo ya bongo mwasa libala alalaka na bilamba te mwasa libala alala na robe de nuit te moto ko anga na libala nakola na robe de nuit jamais nola elongi mwasa libala alala mutakala mwasa kosiba mwasi libolo fo eba kosiba libolo yango bien zikisango fo matango osanti kili kateso kota il faut nyongola ngo mozo nika ngo makwe oui moto osanti kili kate kote na libolo nanga yo pe mwasi ko ninga te ke ozo ba bien ba biloko ba makato ya mikia wana et ça kitoko te donc webi ke libolo eza munene okapeli kata munene otanga ekosanga et ça la bien yo eza libolo munene oki olukali kata mukia o fute o caresse nga na caresse yo nalinga nga mona matina sibi mobile na nga et ane bele bakamwe babi ko siba mais oui mobali kanenga siba ka yo mwasi yo poko siba mobali makasi donc eza réciproque bilo to salaka nga ba fiba nga nzali soko obitina ni ba fiba nga nzali soko po bakuta lisoko yango propre bakati yango bapoil eza soin ntango okotisa lolemo comme c'est bon parce que yo mokoni baosibo bafiba wana nzala lisoko mwasi osuka likata mobali ngonazalana na likolo nango wana na rondo nango wana na kati soki ezala mwa libusu na kati wana lolemo eza wana osibi balikata mobali mwa na kati nango wana likolo nango wana libusu wana ozwaka lolemo nokotisa mwasi zo lolemo na yo kaka oyo kotisa moni likata na bino nyonso te po nyonso wanso tolobi ekomi na monoko ozotravaille tolobi lolemo apamba osimbi onka osika lolemo na yo ozobalansa oka likolo wana mbamusomonita likata moke me ebimsala bapepila mike swaka ni osaka na pepila mike swaka makasi mosusu alingani mobali te azani déjà ke likata monene wana likata monene te mosusu alingani likata mo normal mosusu balingani likata mokie eza basi mosunga nayebi balinga moka makata minene me mwana ntango akomona bango eza te alinga moka mbele baza makata minene mosusu alingani bazani likata mo normal o babi na nga do yo loba bon isolinga likata ne na répondre na te mibali o bakanaka basi petiane ifo zapenya 9 coups ifo zapenya 14 coups ah papa kaka yo moko oyo obwaka makila pamba ominyokola basi tolinga travail yo elisangaka nzungu nzombo komisoka moto nasebenya ata 2 jours nakokokotelisa pina soki na nzungu nzombo te biso basi tolinga bongo bakwa belebele wala belebele yo okotika piu obwaki yo pene monike na mobali deuxième coup piu obia na okende troisième coup piu na okende 12e coup obia petit ma sentir elote nga lingaka 3 coups mais il faut na sentir moto kitoko Antoine a 3 madusu o esalaka sepelisa mobali comme ça mobali na baniveau mon boye lidusu liboso eza munoko oui ya mibale eza oyo ya liboso donc libolo na biso ya basi ya liboso puis ya misatu eza lifuni ce qu'on a comprendre est-ce que munoko eza lidusu nde mekano expliquer oui munoko eza lidusu parce que biso basi donc aussi c'est mobali et fait que ceux qui biso to sala boye donc et ça là que munoko eza lidusu te mais donc ma position mususu de sala que fait que mobali tango côté lo na e de sala que comme lidusu donc mobali azo sala bava et vient wana de sala que munoko pe comme lidusu pe kala mingi te ngamona la kisabino nde ni sala que comme lidusu
Bidomo boyo kinde Bianca lobby abi munoro peza rali dessous tango ozo système mbal to mbala osaba va et vient ezate ka yo o système mbal bete mbal pe akosa ba va et vient kanda sala na seka ne pe akosala na munoko mais moi sing on robi mo we bien mbala ko benda ka sim panji ba ko tikali kata tui ezo na ho tante no ke olu ko so kale so tita suba boy mo so ba kale so na minene na makasi na olu mamki na ndoto ma do sing dandi za buta ngo benda ka sim panji boy mbali kama watu wako chika likata mama komi ongola ta sing te poani singa ngebo mayo otenga linga sing te ponde vanda na njali soko bongo na ka telefone pesa portal bongo ya e pesa portal bongo fiu balata ngo ta komona mtoto kende to tenda kaka azo ngo fiu azam takala alati string mama yiye kulonde balata string te